Le pardon, c'est une force qui libère. Peut-être place à Kéi et Simbité. Mais monsieur Zali, non, c'est normal, c'est normal. Si là, il y a un ami au Sambela, ma casse. Vous allez redonner les cités. Pardon? Mais pourtant, le thème aurait dit qu'on peut le dire, on a des moments où on a une miniature, on continue la miniature, là on comprend, on a une émission, on partage les abonnés fidèles de Gémidor. Non, on a beau, président de thème na carte. Il paraît histoire entre eux, on a expliqué, on a bien, on a plateau dans là. Tant que yo moko za sur place na yo kaona qu'est-ce qui se passe entre yo na comédienne Laetitia ba boss abona zo bango wati boss ko fa de nzinga ya futa bato avant les 30 salani on va voir une émission ça tu l'as déjà parlé ben oui bazalate l'internet se voit bazalate ba le émission boss en tout cas moi transport abi on considère de l'enjeu ce n'est pas chef Azawana, mon ami 50 bini malamoko. Monsieur Kitoko. Aux express malamoko. Kitoko ça monsieur à l'aise. D'abord monsieur après l'amour. C'est la haine. La haine. Mais tu en as les ça fait la haine ou l'amitié. Non, et comment on a bossé déjà marmon c'est l'état. Ne akima ko la biloranda. Na bossé na nyonso. Akima pe na mbongo bosana. Nyonso na bossé na po biloranda ko na so biloranda ko monsieur. Mbongo chaque jour na dia mbongo na biloranda. C'est ça. OK. Donc on va les allons va les passer. Togozo il a dépassé parce que aza déjà na ba responsabilité d'engagement nga pe na za na ba engagement soki madame nanga azoka na zo beta lisolo ya Laetitia trop amona on peut moi ba me gêner payer comme ça na ko tsango peka vérifier au moins la émission bijou la reine za mokolo osengi ozosenga sila pardon pona nini nini motindi yo osenga sila bisalu pomba ya sen bekam na biso osenga pardon les abakouk Mokonza Bakou. Peter 5 ans, 6 ans de l'homme de moi, on a depuis le Ayaki, avec sa fille naïe, avec ma chérie, naïe, bango. Ceux qui besoin mon angana, tanga kumbo na bénédiction. Maman on est dans l'âge. Kasi, moi c'est aussi bokabora naïe. À tout moment les gars na TV, l'émission, aux autres tanga kumbo naïe. Aussi bokabora, on va rester bokabona 6 mois, 7 mois, 8 mois. Mais ils ont 6 mois. Comment est-ce que bazongi sur la miniature na kombo na Laetitia moi? Il y a des nzinga. Le grand archiviste mais c'est good bien le mon poste. La femme on a payé non. Le boss du moment. Oui. Ba nete le roi il est pinza alors wa mundele. Pardon? Alors wa mundele. Ko benga na 8h soir à taper no faire appeler yo pe. Au sana yo fa comme ça. Dena epe kingo na zo continuer comme ça. Tana rozonga. Au moins on sait na barbecue na ba père na. On a zonga na mopepe. Nena yeboye bazo benga benga. Base zango zo benga. Notamment loin de Lali tout ça il faut zonga. Loin de la lente mais c'est ba tout peser belé zo tourner. Loin de la lente. Yo fane oyo je t'aime kaninga. Ebi. Oyo fane pena je t'aime. Ngani ngami ba président. Non. Dans le moment qui présente na o fane kaninga je t'aime. Ana mopepe nanga. Batebele pe to betsa babako. Ngala senga ba pardon. Donc là ya nanti ya bijou la reine au fuka moto. Au fuka la émission, c'est ça limbisa. Ça la mabe. Ça n'est pas les militaires moi qui annexé hein. Alexis Maëli. À part ça, on a travaillé. Andeo ya kulandira Santa Mama, nga mo pe je t'aime quand je travaille. On travaille neti wa. Nazo senga merci na président so zo ben saraba. Tournage ya bango na nzonzi. Président la dinzongo sobe. Président la dit on va te saluer à passant. Maswaku, président Maswaku, Sokule, Kambote Belé, Maongi Fulu. Tous les même au rat, tourner président Sundiata, Maniata, tout travail Tanti Linda, Sako, le Sako, à tout c'est le numéro dans la 6e année. Na sako na ko sala et suka nango banimi na bango biso de ko sala. Na za na ko na ipa za na ko na c'est fini de sola quand même. Dans mon aile to ko sola c'était. Mbote na ngami tsemito na sala ni tina yebaga na haiti. Président. Parce que j'étais humilié na ninga usanga za parents. Nana ba fanti ba ninga j'étais mkanina. Nana ba bokilo. Ko batala kanina j'étais. Et puis là ba bokilo. Ba bokilo oui. Malakala nem titina ko fini. Ko to mina mbalasika. Ko finga sute. Vraiment. Mam silimbi saye. C'est la bisalo.
Limbisa me kozana confiance na été. Pardon? Limbisa me kozana confiance na été. Là bon on ça émission dans l'aise. Quand Malobara Gémidor une chaîne pas comme les autres donc ça rater hein. Et Malobara solo. Gémidor est chaîne solo. OK. Il mo pena de Ondinga. Les gars archivistes à Chamaïle na Gémidor. Deux fois t'es naïf ça. C'est ça. Angola ils ont tellement pour naï. Azoni sibina Angola. Na système ba émission. Mimi pena ba théâtre na ba émission. Système émission à juste plateau. Angola dès que na ozonga aza ko inaugurer. Ce qui est simbi na ngote. Je laisse na zimo simba comme ni lelo ba sa lelo. Bazo na ba intérêt, bazo pe ko boma pe mibali. Neti na bangola na biswana ba se bele bazo sa ba dégâts ko sakana te. En fait je mona oza moi si na ba neti ya nini basi basala to ka mimi na ngoza la kami pali asala ki moi si boye. Moi je suis en hospital en Europe. Basi bele lelo. Par contre, beaucoup plus $10, $20, surtout na Kishasa. Il y a un bibicha minata, madame, autozane ndakumoko. Mina ngwe la raté. Et là, aussi, simite si la raté. Boka pilipili si la solo. Il y a un si la solo déjà. Il y a un boka tomate. Pardon? Il y a un boka tomate. Ouais, on va bien te lobby. Il y a un boka tomate. Pourquoi ma comédie bolingana ka bino na bino? Au moins moi c'est à eux, à moi c'est à eux. Vous savez qu'il y a un moi c'est qu'il y a. Alors moi la présidente j'étais ma commune à décor. Vous avez Aurélie Vong. Il y a pas de nous, ils ont des bilans comme ça que gérer na vie. Oui nani. Ils ont liwana bolingo. Oyo muto ko gérer bolingo te na nene. Bolingo ko ba ke na kolinga te. Ko na kwa moko boy ko CDP. Liwa to kangela ko sala ngondako. So be kote ukota. Tu bela mama opene ke na bongo ene sa na bongo okita bongo. Na pena na soki mutu alekani na carré na dans le mal. Na persona leka na yeti. Fona kini te ka bongo. Na yo mobali ye moi. Ola saka yo mobali. Aka moi silanga te. Ça moi c'est un de la réconciliation. Collègue là. Non. Non, Aurélie. Collègue là yo. Il y a qui na bongo. Esa limbisa lo moko matanga. Qu'est-ce qui ya mwana esa mwana. Bon matanga, yango ko soma techo. Pardon? Yo soma techo. Le mona ba monter par rapport à question na yo décor na la ndenge on peka na tongo. Na fali pe na ndaku bo. Omi mona mitili azo beta dino. Le kisa mwamba avec moi ça décor. Alors lycée ni na décor. Bon. Et comme singa non. Et ça il comme ça parce que décor pas à mon bal. Comment ça marié alors mon bal maintenant peut-être avant artiste et comédien munene bon enfant na chez les parents na ajo et belle peut-être na bango pe ba enfant pas chez les parents mais banani anga ebita ba vega enfant na non vega o obino ba vega o mais bien njili c'est quand c'est pas na ye et bien la famille so je do biso do ye ba ya vega o Banangola, Gémidor TV, Kenya Bosso, avancez Gémidor TV, et y a un kamakambo kitok, et y a un makambo yamalonga, ba comédien nyoso bino bulukaka, ba oyi babunga kal, bazali awane kat, ba musique nyoso bulukaka, oyi babunga kal, bazali awane kat, nyoso tuto du sara awa, is a super canon, is a super barbara, is a pusara makit, toko makasi bande kunankai, baba de yonjinga. Ou de celle Moussene yo kitoko. Bobo Sénété, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Tout tombe pour le Moussala. Tout quand de bosso. Allez go. Ben monsieur kitoko. Ben musique yo kitoko. Ben théâtre kitoko. Nyo surtout yo kitoko. Ils ont les Gémidor TV. Boucan de Moussikate. Abonnez-vous massivement. Toujours one. Let's go. Très souvent, ça devrait trouver encore une fois de plus notre chaîne. On dirait que Gémidor TV, abonnez-vous massivement, likez, partagez. Quand on est ça là vraiment la vôtre qui tombe comme un cache, vous souhaitez déjà vivre de notre émission Baïbakina Sao. Baïbakina Sao, une émission présentée toujours par la vôtre Aurélie Vangou, la maman des garçons capables autrement dit la mbingazon de la force congolaise. Moi, c'est à Kalamene, mon corps naturel, le but, il y a tongate, il y a mboumate, il y a naturel. Comme vous les constatez. Aujourd'hui, dans notre émission Baïbakina Sao, Aurélie Vangou, le président, je t'aime Kaninga. Aïe aïe aïe. Bon, trop.
Aurélie Vangu président j'étais matin à Kinshasa mais tu au monde a été pourquoi comme les alarawala moi la musala bino on toujours on a pour la musala bino plaisir aujourd'hui président je t'aime au micro de Aurélie Vangu la mbingazon de la presse que je suis en tout cas vraiment quand on est le baki et c'est le deuxième rencontre dans la président je t'aime quand on a un baki l'autre fois donc il est au Kenya qui n'est pas baki Aurélie Vangu la bino comme les alarawala musala bino je suis vraiment là pour la mbaye donc ils sont là vraiment. Ce qui concerne l'actualité, il y a des comédiens qui remettent un peu pourquoi pas tout dans les tout droits et les à côté pour moi et ça là bien manquant. Je dis un grand merci à mon poste Béonjing, les grands archivistes, M. Google, papa social, Zalara Wana. Pour moi et ça là bien manquant. Pourquoi pas toi? L'homme de l'homme, ça là toujours Wana. L'avocat de Barabas, le maître Hervé Kadieboué. Malgré le problème qui m'a 4-0, qui m'a rappelé à Aurélie Vangu, maître Hervé Kadieboué, avocat de Barabas, l'homme de Lobby Nabiso et qu'on est canelé. Pourquoi pas toi? Gauthier, toi, dilemme, mon balamandé, faut payer original, na kacha Belgique et Mambote Nayo. Ici, quand vraiment, Ozali, pour ne pas monopoliser ma parole, les réalisateurs certifiés, le réalisateur le plus intelligent, Héritier Matengo, feront là déjà plateau. Mon invité qui est déjà à ma droite, à qui j'ai dit bonjour président et bienvenue. Président, on a compris. On a fait sur un beau thème. On a fait sur un beau thème. Ah bonjour Aurélie Vangu. Non, non, ça va pour la ticket à cher qu'on est non. Ah, c'est vanité de vanité. Ah, pour décorer quand vous avez outil de travail. Vous avez outil de travail. Ouais, c'est ça. Tout le monde quand vous tout n'a pas de pousse, n'a pas de moto, n'a pas de chauffeur à 207, n'a pas de tout, c'est tout le monde sauf que la différence c'est que par rapport. OK. Même les choses on a pèse. On a différent tant sur la moto, tant sur la moto pousse. On a différence à moi. La président j'étais que tous les artistes et comédiens tout est image de faut par-ci par-là. OK. Et pour moi la moto fallait na poto bo Serge la fallait na Belgique, azota la jetem Kaninga. Peter Tomba fallait na Belgique, azota la jetem Kaninga. Pichu Tibonga fallait na France, azota la jetem Kaninga. Vraiment. Donc Moulambunga 10 000 aspects. En France, azota jetem. Il faut quand même jetem Kaninga azala. Aurélie Vangu mo pala TikTok pe lengi. Merci beaucoup président. Et ça n'a vraiment il y a de Nzinga pe. Ah le grand archiviste monsieur Google mon poste. On a payé non. Ah j'étais du moment. Oui. Baradete le roi il est prinza alors Mundele. Pardon? Alors Mundele. Ko benga na 8h soir à taper no faire appeler yo pe. Au sana yo fa comme ça. Ah bon ça bien so bango wati. Parce que soit de Nzinga. Ah, la fouta rabata avant les 30. Salani. Non, devant une émission ça tu déjà parlé. Ah, ben oui. Bazalate, l'internet se voit avec Bazalate. Bah le émission. La boss en tout cas moi transport, on considère de l'enjeter. Ce n'est pas chef Azawana, moi moi 50 bini malamoko. Émission kitoko. Aux expresso malamoko. Kitoko ça émission à l'aise. Là bon ça émission à l'aise. Quand le barrage Jemido une chaîne pas comme les autres bah ça raté hein. Et va solo. Jemido est chaîne solo. OK. Et moi pena de Nzinga. Les grands archivistes à Tchamaïle na Jemido. Deux fois t'es naïf ça. C'est ça. Angola ils ont tellement pour naï. Azoni sibena Angola. Na système d'émission. Mimi pe na ba théâtre na ba émission. Système d'émission à juste sur plateau. Angola dès que na ozonga azako inaugurer. Vraiment, on a inauguré un président, je t'aime Kaninda, en tout cas Aurélie Vangu, et c'est moi pour la deuxième fois, na plateau, na ngabou, et ça n'a vraiment bien marqué. Président, je t'aime Kaninda, pourquoi l'on durée au nom de Kinshasa? Ouais, Nagi Kinshasa, Nagi Matanga, on a bagé dans les deux grands frères, n'est-ce pas, ça 2 semaines. Donc, on est grand frère, moi, ça grand frère, on a Koko Chibangu, que son nom me repose un peu, il va au Koufa, ma mère, santé Nisa, vraiment moi, la convalescence. Maman Langaza, déjà, 83 ans, à 100% déjà âge, on a la zamona souka. Ça demande que le corps d'enfant qui n'a pas de pour l'évolution, même boss de Unjing a dit que non, maman. Après une semaine, après une semaine, il y a un qui a dit pour la santé, attends la zone. Maman a à telle heure. Maman nanga esenga boye donc il faut na la laisse à part ça na travail fait en dehors ya kosala
en dehors ya kolandela Santa Mama nga mo pe je t'aime quand je travaille. Ah, on travaille net wa. Nazo senga merci na président nyonso bazo benisa na tournage ya bango président Ladi Nzongo Sobe. Président Ladi on lui va te saluer à passant. Maswaku président Maswaku Swakule Kambote Belé Maongi Vulu tozalana ye même ora to tourner pe na ye président Sundiata Maniata to travailler na ye Tante Linda Sako le Sako ato biselo ni moko za na 6e mabe Embenza na ils ont bêta na ba boîte mais pas mal donc bato to benisa ngai bolemba te ko benisa na ba na ba benisa te je suis là naza artiste naza apte naza na pour défendre couleur ya koponga na sala vous allez pour défendre couleur à cop yo sala ka je t'aime ningo lobby mais pour je t'aime Aurélie Van Pelo tinga na bengo mombango eza que na moni na ba miniature au côté ba miniature na on comprendre ba tindelinga émission na ka message na partager les abonnés fidèles de Gemidor TV na mona boye président je t'aime na 4 il paraît histoire moko entre yo na Laetitia expliquer na bien na na plateau na nga na yo ka baté ya bakité tant que yo moko za sur place na yo ka qu'est-ce qui se passe entre yo na comédienne Laetitia Aurélie Vango au monde na za na takini boye na ili bina makambo ya matanga na kolandela Santa Bamalanga ba futilité wana na zo na pina kolandela ngote parce que eza ba futilité Laetitia Mamba aza na ba responsabilité na ye na pe j'étais kanya na tikala bona za pe na ba responsabilité na nga tozalaka ni groupe botu na ka théâtre ensemble tozalaka lokola monsela mobali nde balobaka lokola tope tozalaka monsela mobali nongola tozalaka monsela mobali moko afana na ndako na nga tofanda tosala ba auto nyonso tokosala na bolingo alo esimbaki te oui c'est pas ça en tout cas wana eza bamaka mosusu oyo nga na koyeba te nini epasaki mpe tokabwana wana ezali ba anene ezu déjà temps ba 5 ans mpe oui ba 5 ans plus tard 5 ans 6 ans au moins de moi na depuis tokabana Laetitia Mamba ayaki azosala vie na ye aza mpe basheri na ye azoviva na bango soki bazomona nga na tanga kombo ne na baémission bamwa neti na lage kasi mwasi bosi bokabwana na ye ato momo oleki na tv na émission ozotanga kombo na ye aussi bokabwana ngo makasi bokabwana 6 mois 7 mois 8 mois mais eza ba 6 comment est-ce que bazongisi la miniature na kombo na ye Laetitia Mamba eloko c'est passé eloko ezo c'est passé za ka keno ba émission internet bato oyo baza na baguerre na ye banani neti émission mona otolanda namoni yango bavoge mais place batie elongi na ngala na kompa moto azo badi n'importe quoi te na ndenge angola na ndenge poto kutu angola kutu te poto ete mgene bazalaki ndako mona Laetitia bakoma na lufu bayemba ya Kinshasa Laetitia kime na mbongo tout ça or que eza archi faux ngana Laetitia toza voyager te Laetitia bimaka nga na tikalaka na tikalaka na angola na osa vie na nga yo naza na bibisha minata madame oyo toza ne ndako moko mina yango esilaka te eloko ozosimbi te esilaka boka pilipili esila solo te yango esila solo déjà yango ezali liboka tomate pardon yango ezali liboka bien te lobi yango ezali liboka tomate yango ezali pilipili te esila déjà solo kala elso batengo balobi liboka pilipili te liboka tomate mais toko comprendre te liboka tomate pe komona mo baloko nango na kati esalaka ba saveur wana ezalaka yanga pena eloko ya 56 ans passé président ezaka keno soki ya bouger côté moko boye alima moko babimiseli le passé na ye bazongisaka bilo na tala neti nga boye eza pasi po bazongisaka le passé nanga mpo le passé nanga eza na badiscipline moko boye natika koescroquer te natika koyiba te non Aurélie Vango moi je parle c'est que moi je connais je me connais très bien nga na fait na Angola 14 ans yango na Angola biso na Angola soza na rando na moto oza na problème na moto yebaki fo bakango na komo moko boye bakotizaka bapeti bakolokar yo bakolia yo bakolia tshombo bakobeta me masasi mais soki na 14 ans na sala wana bakiri tout eza na Angola oyo oyebi bato na nga carrière na nga nazosala ngo pepele na Angola nde na ye mpe kini boye nazokontinue kosala ta na kozonga omona bakosalanga barbeki na bapere na nga mpo nazongaka na mopepe nde na ye boye bazobenga nga
Ma base, ça m'a dit, loin de l'ali, tout ça, il faut zone. Alors là, la nez, mais c'est pas tout pesé de les autres. Là, il a la nez. Je t'aime, Kanina. Oh, fine, je t'aime. Non. Dans le moment qui présente, on a fait une canine de je t'aime. On a moupé nanga. On a biloko nanga nzoto. La spiritualité belle, tant qu'on a mokana. Ma collègue nous baroyaga na caméra, na loba loba. Na sakola, na créer. On a un esprit de créativité. Oui. Soit monsieur bazala na ngote. Baza limite ba te belle na ngola baza limité. Est-ce nani wana ba limité? Na yebite ba comme bébé santé le bana ngala ko fa. Non bébé santé aza mutu nanga, mais afin na place au fana chez bango. On peut la rater. Le pont na bango pas na bango. Afte la rater. Papa ne bazali, le pont famille azana yi. Bébé santé azo pepele. Il artiste comédien munene bon fa na chez les parents na ajo. Et belle peut oza na bango pe ba fa ne pas chez les parents. Mais si banani anga ebita ba il va fa na rater. Non? Vegao. Ubina wa Vegao. Mais bien njili c'est quand c'est Papa na ye. Elle dans la famille. So je dois biso de yeba ya Vegao. Wa bouger peso ko c'est une émission. Na la sa ne ka ni mo na TikTok nanga. Plus de 2 millions de vues. C'est ça. So Vegao za na kombo. So va bébé santé. Ya non normal. Non non, moi ndeni mamuindo. Uzo basango dai. Te naza na rien à voir. Ah, bébé là maman peut que na bongo ene sa na bongo. Eh nga pena na soki mutu alekani na carré na dans le mal. Na pe fona leka na yeki. Fona kini pe ka bongo. Yo mobali ye moi. Fona saka yo mobali. Avant moi c'est la matin. Ça moi c'est un de la réconciliation. Collègue là. Non. Non, Aurélie. Collègue là yo. Il y a qui na bongo. Esa limbisa lo mboka matanga. Qu'est-ce qui peut ya mwana esa mwana. Bon matanga, yango ko so makecho. Pardon? Yo so makecho. Le mona ba monter il tient matengo. Yo so makecho, ke mbo wana uzuru bana. Yo so makecho. Kecho c'est commune légale. Bajiro na lati oyo. Kecho ana ko mbo wana ko so makecho na lati. Ils ont pas futilité. Na ko zomboka matanga na ete na contribuaki. Na sako na ko sala et suka nango ba nimina ba on dit ce défaut ça. Na za na ko na yipa za na ko na c'est fini de sola quand même. Dans mon elo to ko sola c'était. Mbote na minute na sera niti na yiba na ngaite. Ah président. Parce que j'étais humilié na ninga usanga za parents. Nana ba fanti balinga j'étais mkanina. Nana ba bokilo. Ko batala kanina j'étais. Et puis là ba bokilo. Ba bokilo oui. Ba bokbaza plusieurs. Mais maman Julien aza moko na yolo awa na kapel. Na yolo na ni. Na kota tere kankara. Maman bokilo na ngazala gara. Maman Julien. Maman na Charlène. Président, j'étais maman bibi Chaminata. Pourquoi ba comédien bolingana ka bino na bino? Au moins moi c'est à oya ko moi c'est à o. On sait que ngana ko moi c'est que ngana. Alors moi la président j'étais ma commune à décor. Zani. Aurélie Vong. Yeba que nous ezana débilo comme to ko gérer na vie. Ni nani? Eza liwana bolingo. Ah, oyo muto ko gérer bolingo te na neni? Bolingo ko ba kena ko linga te. Ko na ko moko boy ko CDP. Ah, liwa to kangela ko sala ngondaku. Sobe côté au côté. Très bien. Tu vois, bolingo tata le bindeni ke nga pena Aurélie na kangela no pema na ko linga te mesuka nango. Moté me ko linga. Et CD ka ko linga. Déjà bio boza trop naturel. Tu vois, il est trop naturel. Par rapport à question na yo décor, na la ndenge on peka na tongo. Na fa peka ndako bo. Comme mon ami qui lui a zo beta que non, les tissa mwamba avec moi ça décor. Alors on lycée ni na décor. Bon. Et comme singa non. Et ça il comme ça parce que décor pas à mon bal. Comment ça marié alors mon bal mais peut-être avant à la mariée. Na ko beta la CDT pour nazana l'information sur parce que de quoi ça comment na ta collègue nanga de quoi ça na bato ya betela masolo nga ko betani solo ngote les tissa mambangane pe to ya sura bolingo to poto bando solo ba intimité za mapasi vraiment et bana boni to bando fa na mbote likana oui ça to kuta to na mbote oui to kuta na après l'amour vient l'amitié ça dépend de l'amitié déjà bato monsieur après l'amour
C'est la haine. La haine. Là, tu es dans Laetitia, ça fait la haine ou l'amitié. Non, et comment on a bossé déjà marmon c'est l'état. Ah, né akima ko la biloko anda. Na bossé na nyonso. Akima pe na mbongo bosana. Nyonso na bossé na po biloko anda ko na so biloko anda ko mususu. Mbongo chaque jour na dia mbongo na Luanda. Na Kinshasa. Donc on les allons va les passer. Tokozo il a dépassé parce que azadi na ba responsabilité, ba engagement. Nga pe na za na ba engagement. Soki madame nanga azoka nazo beta lisolo ya Laetitia to amona un peu moi ba me gêner payer. Ekelo pour comme ça pour ya so para lisusu pour za bala bala. Mais na za na noko soki simite na ko za momba bolingo te. Te galo bika na boy na on a aidé yo. Soki na ke place na zo vivre na moi c'est simite na kotika. Mama bila bela lobaki yango. Là mama bila bete. Abani. Abaki no na za bo soki momba le simite na tiki na zo momba le mususu. Oh, ben oui. C'est même pas ça. Tu souhaitais Wami ana biso bojane a ce pessim to tikala. Oh. Comment on est là botta mama biso a botta ki ngabaki obala mwasi moko. Obala mwasi wana. Pardon? Merci. Te nga éviter ma kembo ayebi ke li pa yo ka. Mama biso ta botta ki ngai. Ta botta ngabaki te no. Ozala déterminé ozala na mwasi moko ozala na bibishi ya minata non. OK. Abaito ozala obala mwasi moko. Soki simbi na ngote. Je laisse dans moi c'est pas comment les lelo basa lelo bazwa pas bazwa na ba intérêt bazwa pe ko boma pe mibali neti na bangola na biso wana basi bele bazwa sa ba dégâts ko sakana te en fait tout mona oza na moi c'est na ba neti ya nini basi basala to ka mimi na ngoza la ka mibali asala ki moi si boye moi si asibita na webo basi bele lelo ba remonter à beaucoup plus $10 $20 surtout na Kinshasa Kebolingo olinga ye olingi mwasi lelo taka mmeto fa nobo Aurélie va en tout cas n'importe quoi na papa enengana kende seulement $20 rosa tena kende non ça je te jure na kolinga mutu na badole ya ça je t'aime bien komelanga mone na yebo yabi na luwa temo eloko moko boya ya pene pene na bon na TV moi non ya pene pene ça peut aussi me soulager. OK, mais que mon père attaque noko. Appelle bende, appelle nzoto na mai na matera na tuka numéro na ye. La photo sur la boy. Alors ça fait $20 agene donc ça suit na sala. OK, ça ko linga ki ko tena suki sala. Maman. On a bloqué hein. Pas namba moko. Ah ben oui na monongo a intéressé là. La matérialiste na bloqué mbala moko na pena ko linga abi tina kozonga na komeka suti. OK. Tina kozonga. C'est ko dia mo déjà nenge beta dia bona bi tina kozonga la région de madame na pale. OK. Ah ba pembe la prière madame hein. Donc tina kozonga. Tina kozonga kaninda na komeka suti te. Pona komona bango nyonso bala na esprit. Ya kamoko finisi ba ya. Tina kozonga kaninda. Mwasi moko te acho mona bolumbu nanga. Vraiment tu mona bolumbu non te président je t'aime kaninga. Vous allez dire ça au Oumeli. Boni groupe on a Angola na Simano ils ont volé. En tout cas groupe nanga azopesa merci na ba chef nanga chef Beni Luketu, Mama Tricia, chef Zoro Babel. Merci na obozo sala parce que vous tourner penza, vous travailler pena en collaboration avec sala ngado vous tourner. On tout ça film moko awa ngana sala awa. Ba mo tourner na Angola. OK. Précisément na Luanda. Invité na visite Christian Shoga. Christian Shoga, il va salut voilà. Papa Taking aussi. Papa Taking Azali. Ngai awa nazaja na sélection na ngai ba comédie oyo na ko travailler na bango awa ko ba ko tana film ndinga pe na ko tana ba film collègue on ko tana film na nga vraiment musezo qui ne bien bactère nyonso ba ligne d'énergie ba la pulga ba bi José Matondo ba Prince ba Matador Père Nabino Viens Nabino leader Nabino après bino ba mbote bilé na ba o bazoya misusu parce qu'ils ont ba combo mais faut travailler toujours en collaboration et je connais bien quoi. Et qui est bien ma classe en tout cas président je t'aime kaninga aurait va toi tu matin on a vu que minute comme qui la souka permettre na question ya souka tout le monde qui bijou la reine ou azam comédien Nicolas yo comédien afinga kasi la tu kutane lobby abambalungu wana merci beaucoup afinga kasi la bisalu mams que je salue à passer de maraka et mais un autre grande surprise que mon bijou la reine a envoyé la vie sur la média
que asenga sila bisalu pardon. Ouais, président je t'aime. Pourquoi d'attendre swana? Fini mutu au chrétien mutu kaka yo moko sa sou makambo yo sengi pardon. Boni bisika ba. Nga na ko expliquer kaka sila bisalu pomba sen. Alimbisa ye. Ah. Babi le pardon c'est une force qui libère. Peut-être place accueillie et symbité. Mais ma monsieur ezali ma c'est normal, c'est normal. Pomba. Si là. Yo na bi ko sambela makasi. Vous allez redonner les cités. Pardon? Banangola, Gemidol TV, Kenya Bosso, avancez. Gemidol TV, et yena kama kitok, et yena makambu ya malonga. Ba comédie nyoso bino bulukaka, ba oyi babunga kal, bazali awone kat, ba musique nyoso bulukaka, oyi babunga kal, bazali awone kat, nyoso tuto du sara awa, is a super canon. Ija super barbara, ija kusara makitoko makasi bande kunangai. Baba de yonjinga, udusara musene yo kitoko. Bobo senete, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Tout tombe musala. Tout kende liboso. Allez ben monsieur kitoko, ba musique yo kitoko, ba théâtre kitoko, nyoso tu yo kitoko, ija ne Gemidol TV. Bukandi musikate. Abonnez-vous massivement. Toujawan. Let's go. Quand ça comme tobisaka c'est ngwa bolingi ici. Combien de personnes ont humilié na mboko soit nango azongi na téléphone c'est ngwa bolingi. To si la bisalu pomania pomba sen bijou la reine za ser na yo na ba coupe mobimba. Pose place bolingi ça est. Ba dia za pion peme na sila ba tindi. Na tindi. Oui, mais t'es bon mouton dans tinda film. Ba no tinda e. Ah oui? Ah non tinda. Ah. On a une émission t'es. Comme ça on retient mon PK. Vérifier au moins la émission encore. Bijou la reine za mokolo au senga sila pardon pour nani. Nina motindi yo au senga sila bisalu pomba ya sen de cam na biso senga pardon les abakouk. Mokonza bakouk. Na yetsa. Pourquoi au senga pardon? Nina ngo gaso zalaki. Nina ngo raté. Nina ngo simbité. Vraiment. Ozonga na makola sila bisalu. Ofinga ke pepo na nini. Nana tinda kiyo. Na yetso. Za mokolo za grande dame. Prochainement ceux qui m'ont zaolé misayo ko sala singi mosaki mbala kalate ko mbala kala nem titina ko fingi ko to mina mbala sika ko finga suite vraiment mam silimbi saye sila bisalo limbi saye me ko za na confiance na yeke pardon limbi saye me ko za na confiance na yeke OK peut-être j'étais malobi hein limbi ça me ko za na confiance parce qu'on sait jamais hein. C'est ça parce que moni lelo ndeko fa no boye ndeko bana limisa mamo yindo na ko limisa ye mais na oza sur confiance na yeke très bien parce que tu as bien salarié abi singa ya famille benda na kamekata na raté mais e kata ni bakangi lisita OK lisita na déjà zo reverser ke singa oyo e kata na le sebe que no ngai so bina limisa moyindo na ko limisa mais na ko na confiance na yeke très bien ata le lo ku feli ndeko ata le lo du problème ata le lo boye quand il je t'aime nakoyati voilà lambalia wana lambalia so lamba mami watabacha mwamba nkupa nakoyati na yetso donc ça veut dire que non je t'aime so salinga mabe so funinga même na l'état ou so salinga déjà mabe na koma na ba limite na yo na ko limbisa yo mais na kozana confiance na ote ozo comprendre parce que bato ebele azo profiter na bolimbisa eza loko bana moto ozotambola mabe ntango tout ntango tolimbisanga mosotinga déjà na choc il faut nalata mbati mona alata iboye ya zara ya bien wana moto ya tutinga nazwi kutu mwa pota mwa moke na lokolo pantalon esa nini ezwi mwa déchiri mwa moke na baluka basengi pardon via so yo tutinga nazwi mwa pota pantalon ezwi mpe mwa déchiri yo senga pardon oui bosiko pantalon pardon donc cela veut dire les alors bateau les na pesi exemple dans la moto au bango baza bato désordre des biso pe bato photos ala so ba ces photos ala à unité total nini ko lo bangai na koma pida makasi na émission
nga soute la fin na plateau na bana kofinga moto kinga na bana kofinga moto kinga na osala ngo soute vraiment parce que naza déjà grand naza papa bana nanga bakoli déjà baotanga na TV mais miso tout tosalaka oyo eza baarchive etikala vraiment batebele mpe tobetisa babaku nga nasenga babwa pardon lokola ya nante ya bijou la reine te akofukama te ofukama la bémission aosala mabe eza immunité mo eleki annexe alekisi mayele fale pas alekisa mayele falobaka normal tuku mama présidente sila bisalu po limbisa ngai te fala sika luke na privé afingaki na média so aseki pardon na média amoni ke nozo résister oluki soki baproche na ye bakoluka ye bakosengeli ba pardon oluki président ya bakuka na États-Unis président Yoshua Aurélie Vangoute salue président de tous les Abakou président Yoshua Aurélie Vangoute neti moi dodan président Yoshua et ça que c'est mission fona benga ye président Yoshua na expliquer ya oui apesa ka part na ngai pourquoi Bakou non naza Bakou te ceux qui a commissaire na Bakou na okoma et alors comme ça naza déjà je t'aime quand naza artiste et comédien tu nga la Bakou 100% yo déjà déjà depuis nga siko naza nouveau na makambo to soki Bakou ke bengi ngai oboya te vraiment c'est nanga ana Thérèse azana za pilier lito ya mokonzi wana sœur nanga Thérèse Aurélie Vangoute salue. Alors cela veut dire que non, tous allera bien. Au lobby toi aussi on va pardon. Merci beaucoup za aller pour aussi on va pardon. Je t'aime Kaninda comme la souka émission la biso ba kinda ça on a évité mot de séparation la biso par rapport à l'émission de Aurélie Van Yambaki lelo na ba dédicace de mbala moko. Merci Aurélie Van Nandingo Yambinga. Au disposer tant habité na benga je t'aime Kaninda ya tout ça la émission. OK. Nzama pambola yo. Merci beaucoup. Merci beaucoup président. Pour continuer ça de plus. Na réalisateur na yo. On a bien à Komboni, on a bien à Héritier Matengo. On a mis de tous les temps, de tous les jours. Très intelligent. Merci, n'a pas tout soutien. N'a pas si mote na ya Willy Moucheni, Code mondial. Et n'a pas si sincère condoléances à mon ami d'enfance, Prophète Malik Bofunga. Entre père de papa nae papa Bobo Bofunga to kunda papa lobi na cimetière Gombe Sila Bofunga Nanu Bofunga Manu Bofunga ba condoléances bien ngwana de la part de Jetem Kaninda na pesi mbote na batu balinga Jetem Kaninda Mati Monzo na pesi ba mbote belé place aux Ali Mama Didi Mama Général Panzu Mama Didi, Madame Didi, moi c'est Général Panzu, la personne Bambote Belé, place aux alliés, Batutu Balinga Jetem Kaninda, petit Nanga, Junior Loko, inspecteur Junior Loko, Bambote Belé, mon ami de tous les temps, de tous les jours, mon déco, gérer les Wissimboui, Bambote place aux alliés, bon établissement, pour moi santé bouger mon mouquet, mon ami Pembe na Pembe, Pembe na Pembe, toujours Pembe na Pembe. Azola Tsangazo Talate, sans oublier mon avocat, apôtre Chiloé, maître avocat, apôtre Chiloé, maître avocat, apôtre Chiloé, maître avocat, apôtre Chiloé, la PC Bambote de Place Azali. Pour la Rousouki ça, Papillon Mawa, na Luanda, Papillon Mawa, mon habillère, j'arrive. Il y a sa petite Christian Kossi, il y a Diego. Bon, c'est déjà la biloko la question na yemba moko. Junior Mando Place aux Ali, Bambote Belé, Aurélie Van aussi, je te salue. Merci beaucoup président, je t'aime Kaninda. On a vu le président des présidents et ça la les grands archivistes. C'est Google. Mon boss. La personne Bambote Place aux Ali, la personne va tout. Je t'aime Kaninda. Sans oublier Yesuma Mobali. Yesuma Mobali, pasteur David. Vraiment. Pasteur Nzaminoso, pasteur Losabo pour la GTM. Non, pasteur Denis, en fait, c'est mot de terre. Bon, pasteur, il faut ça, na préféré na prophète Malik Bofunga, le vrai. Pasteur Denis, avec si la pasteur Belé Mabakou.
Merci beaucoup de revenir à Souka. Les abonnés fidèles de Gemidor TV, vraiment là, vous comprenez que nous sommes arrivés à la fin de notre très belle émission. Je dirais toujours, abonnez-vous, likez, partagez. Ça me fera vraiment énormément plaisir. Aurélie Vau, dédicace à maman Liliane K. Maman Liliane K. À Londres. À Londres. Vraiment. Ah! Et bon établissement à toi, Bouliboui. Ah oui, comédien Bouliboui. Aza na problème de santé. En tout cas, problème à Miss Penda. Nous sommes en Bino, médecin. Bah, Théo Nzinga. Bah, Théo Nzinga, na Mikili. Pour soutenir Bouliboui, ça bien. Merci beaucoup. Ça va bien. Merci beaucoup, quand le président, j'étais mon petit pour le babo soutenir, ça vraiment bien ma casse. Big dédicace à toi, c'est lui qu'on appelle Thérèse Tokata, moi ça l'équipe à Bachet. On a mis depuis le temps de tous les jours Arthur Playboy, le pape de la presse, pour aller voir vraiment. J'ai tout sali. Pourquoi pas la paix sans beauté? D'ailleurs, il y a Freddy Ngoma les coutumiers. Il y a Freddy Ngoma les coutumiers. Balobi merci à ma casse. Et puis, Nami, quand on a catch ma comédien, puis Balobi Tamou Palais. Il y a Freddy Ngoma, le coutumier. Il y a Bakatier. Il y a Makasa Bitumbate. Il y a comédien, Makasa Bitumbate. Le célèbre marketeur le plus beau de l'Afrique centrale. Merci beaucoup ici, là, pour te montrer très bien et bye bye. À la prochaine. L'initiateur, c'était Yontinga. Akanga Masolo, la chaîne par excellence.